il paraît, Laurent Sokoko a subi si boutou, kaka nenga monaki image, Laurent Sokoko a kimbi. Laurent Sokoko ozalaka mobali, ombenga oza mobali, ali azo mobali na ye, ali asala ba bedeza. Laurent Sokoko to senga yo zonga Kinshasa. Laurent Sokoko zonga Kinshasa. Zonga Kinshasa parce que tu supporter présence dans l'Angola, il faut osamba na paquet, o expliquer biso nani atinda ke olo baba popo ya bon. Laurent Sokoko Akimi parquet. Laurent Sokoko Akimi. Dossier na parquet. Akosamba. Oh ya lukaki il faut asamba na paquet. Oh ya lukaki il faut asamba. Osoko pas parce que mutatina ki Laurent Sokoko sa biloko bongo, il faut to yebaye. Nani oyo atindaki Laurent Sokoko ozalaka na Koffi Olomide Koffi respectaka bana ye Koffi respectaka basi na ye Koffi respectaka ba ex na ye tout monde a Koffi emela ademotema nanga bolingo na ye no nzate amotema nanga komi ko batamu osoko pan Aden Boy Ade Koffi akomi na alia Koffi atikala jamais kofinga Ade. Si bana basi ana soko tali alia soko tali mama na biso Amida o bakutani lelo bakei zela wana ken piana eye mabe do sadite ba mona Amida ba mona alia bazomona jibe piana e Koffi Olomide et puis ba sangani mabe eye mabe makasi ba parents kala bazaki kote ya bana ya bango ya basi mwana keba kosima moto kozikisa yo madilu aye ko enseigner soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokola kozika koyeba mama ali aziki moto o ba parents bapekisaki ye place ozokende komeka kokende te Amida pe place o ba parents parce que kala na miskala na Congo ba parents bazao pekisa bana bango bakende ko bala ba artiste musicien ko kende libale pa artiste musicien oromona makambu na makambu oromona pena mobali na yo na danseuse na toilette oh ya solo conseil ya ba parents tellement baboyaki koyoka yango madilo alobaki soki mwana alingi kosima moto botika ye asima moto so comprendre bien Amida na alia basimbi moto ba moto oyo para pekisaki na ye bango bayokaki te baladi elengi ya beauté ya ba artiste na musique ba kana baba babino biso foto kota mabala na bandako wana conséquence yana nde siko ba ye komona conséquence corrige mieux que les conseils yebi ke Koffi Olomide na jibe piana moi courir le kakate ata to kota ngoma na profondeur makasi mais dio wana oyo ba mi balé ba yo solola posa ya ko solola ki banakala ou soit tango ba monike bazali susu na mibali yango te nde ki amitié bakisa mi susu makasi ezale dio abatu bazo ba shoki nebo o kuna betela moninga ke mobala ko senga suka na ba danseuse na piscine oke acha bisa o ba betela moninga ke mobile nanga alobaki apiota la soki banyasi nanga balande nini na kende funga porte boy nakuti asa mutakala mso alandi bolingo papa la nimbongo bo caméra ko botola jibe mwasi mais bon moi pas yo c'est ça te caméra penal to fani boy caméra jibe ampiaker caméra ampiaker nani mwasi ya Rolanda mwasi amoni pe a déception leki alobi no na kei nanga epa mutu oyo masolo eza père masolo alandila mais bolingo se jibe sko déception na kimia babi kimia leki tout refait na soza comme na bunayi na oka Koffi Olomide aloba bo diriger pe wenge panda wenge banda tile logi bazaka leader c'est que sagesse pesa mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé soki ndeko na yo
nazwi occasion ya kozwa baswe na mitolike misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate balandi ya émission tala lelo ndenge na yusaka bino ezali ya bino le combattant de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botalatala tala lelo tozomi bongo na ndeko na biso Ken Pianande bombesala omona na biso toko solola à travers chaîne na bino fimbu na fimbu sike bozwaka ba information na temps réel. Lelo matomika to meka suko solola na Ken Pianande numéro ya sika na bike botala biso partout dans le monde. Merci beaucoup na bayibolinga biso puis na bato beaucoup réagir. Donc ça dit que beaucoup réagir na ba conseil na ba remarque na ba idée. En tout cas ça a so plaisir on bomona na numéro ezawana pour na ya ba réaction na bino ndenge zalaka toujours na ba botal biso partout dans le monde. Quant à moi je tiens à remercier Batutu ndenge na mesanaka comme mesano na la carte qui gagne Bijou Masinga. Merci beaucoup na yo, merci beaucoup lisusu na inspecteur Blondis Lemba merci beaucoup na yo l'inspecteur Blondis Lemba, merci beaucoup. Les sous na ye moto babeng na kombo ya Ramsès 2 na kata Bruxelles, grand prêtre. Merci beaucoup na yo. Tous na Ken Piana au gato so na que depuis Turquie anya bon pere pe auta na biso. Donc mbote Ken Piana. Ouais, Julien Botalatala, bonsoir. Bonsoir. Ngabanda na mbote na bato ba soutenanga na pesi na mbote pa ya Sœur Pauline Lumumba RDC Monde Oncle Ogi Kingombe na Lubumbashi Oncle Ogi Kingombe na Lubumbashi Oncle Patrick Amesi ya Mama Julienne na Belgique bato bakomi benga Ken Oncle Patrick Amesi ya Mama Julienne azalaka wapi wana ba oncle nanga famille restera toujours sacré. Ça c'est la famille. Oncle Patrick ya Messi ya Mama Julienne nakati ya Belgique couple o efandi sape masolo. En tout cas na pesi mbote pa mo vieux Luizo Mbata ya komaneti conseiller nanga. Conseiller anga trop na makambo ebele. En tout cas na pesi mbote na Adel Joko Bagou danger. Vient nanga Jimmy Belaou, patron, millionnaire. Vient Jimmy, akanti petit naya bossa nakaye. Non, na pe misage parce que vient et à moi qui n'avait pas banyama, neti babakali. Moi batu mususu. Non, Julien, ko contredire na débité. Vient nanga Jimmy Belaou. Ayebi ke, vient Jimmy ayebi ke to banana ye. Ba vient nanga ba goche mascotte. Tango sala bongo ba otala biso ba comprendre ko kotisi égocentrisme, c'est-à-dire intérêt personnel. Willy Mouchen to boka pas. Willy Mouchen code ya mbo. Ko to tomboka pela Willy Mouchen pour tout le monde. Willy Mouchen kota fali kota faire kota wera kota jibe kota batunyos ba boka kai. Siko mo colonel Eron Ilunga. Obike na bo agete mais vieux wana selanga ba bola mwebele na kati ya Congo wana. Mo colonel Eron Ilunga. En tout cas, on a pessé Bambote Belé, surtout Bitouba Bangea, on a pessé Bambote, commandant Adjos Sangolo, on a pessé Bambote Belé. En tout cas, Mama Agathe Manda, Mama ya Mich de Soraya. Na pese bambote belé Mama Agathe Mish de Olobi Mama Agathe Mish de Soraya na pesi pe
bandeko nanga nyonso bolanda biso ebele na mo pe Salima Congo Pro. Salima Congo Pro eza chaîne YouTube oyo na senga bandeko bo s'abonner trop bo s'abonner na Congo Pro ya Salima mais boluka komba Salima te boluka TV Congo Pro TV bol s'abonner belé et ko sala biso bien en tout cas oncle Patrick Amisi bambote no yangwana prophète Emmanuel Dodi prophète messager tozana toujours. Merci beaucoup na batali biso nga pena pesa mbote bon na charge à Bruxelles Charmante Maswaku. Charmante Maswaku sikoyo ngalinga to côté na katikati poto panza pena masolo to ezoleka na kati ya Bruxelles. Na habité to okinde yango merci beaucoup to pesa momo bambote nanwa. Ndenge zara merci beaucoup. To okende biso mbala moko merci beaucoup na Charmante Maswaku l'inspecteur Blondules Lemba. Yannick Boyaka alobaki azwaka libanga liboso ya ba petit na ye. C'est-à-dire que Yannick Boyaka grand prêtre mais ba petit na ye na mikili. Fiston Lumouche Kola, Yannick Boyaka, na ba petit na Christelle Kumbo, petit na ye lisusu Maître Bob Chimanga, président Ariel, Spawn Aristote Matuidi, Yaya na bino Yannick Boyaka apesi mino bambote na ebeke kempiana. Tomoni na émission ya le tozali les 6 hein. Les 7. Les 6. Les 6. Monsieur Ango, le kota les 7. Les 7. Ok. Ah ouais. Donc, quel piano? Nathalie na confort na émission à confort na biso Isaac Maï. Na moni artiste émissaire Babindombe. A ko soutenir artiste émissaire Fali Poupa. À lobby. A ko soutenir rien parce qu'azali moi na mboka. A ko sama mais avant to monaki moi be tiraillement mike par rapport kaka ya analyse yo eko salemaka mabebele na baranki to monaki sortie médiatique ya Babindombe mais lelo et pas Isaac Maï a sololi malama soutenir pe Fali pour votre pression par rapport à nous. Merci beaucoup. Merci Julien Botalatala. Nga sepeli na sagesse na intelligence ya Babindombe. Babindombe ayo comprendre ce qu'on a retard. Ba youtubeur baza bato basala pas falite. Ba youtubeur bayaka na pression mu pepe. Pona ko tiaki songi. Pona ko diviser. Bato baza ba ami. Ba youtubeur oyo ba luka confusion entre Babindombe na frère na Fali baza bato oyo bayebi falite bayebi ferete bayebi Babindombe ti. Babindombe aza mwana bandal Fali aza mwana bandal bayebani bien. Fali na Babindombe baza ba frère ya bandal bazali ba frère ya bandal toko sala ki songi tota ki songi parce que Congo elobaka diviser pour mieux régner. Famille reste sacrée. Babindombe na Fali Poupa place bayebana peut-être bakoza bayebana en dehors ya musique. Babindombe bakoza na propos mo ba lobby. O amoni e choqué Fali Poupa. Lobby ya kozonga po a réparer yango. Oso comprendre? Biso ba YouTuber to tika na son. Naza na posa ba artiste et musicien ya Congo bayoki sala biso batu ya ba internet soni nde ya boye. Oh Babindombe basali ezali kolaksa exemple que bino ba musicien il faut basi misara biso bata miko touche. Surtout bata songi ba flatteur. Musala oyo komi musala ya ba flatteur. Oui ba ngope. C'est là na expliquer. Bino ba artiste bozala na solidarité. Soki momone ba youtuber ba yeko sala bino songi bino ba artiste faut luka réconciliation boyokani na bino botiki biso la suspense to ki son to moni Babindombe ayaki na pression attaquer mais erboke tu akotisi makambo cimetière Babindombe mbala moko aboyi makambo cimetière alobino faut ko luka pe faut ko protéger ndeko nanga artiste auto saka na musala moko erboke tu azoluka liwa ya Fali Poupa ezana azoluka liwa ya Babindombe azoluka liwa Fere azoluka liwa Kofi azoluka liwa Wera azoluka liwa Jibe Mpiana azoluka liwa pe Seleo yakabose azoluka liwa ya Bina File azoluka liwa Robino azoluka liwa Shaka Congo yango to senga bino ba artiste Congo atika musique comment potani mais continue ka siko moni mabe siko Julien Botalatala olingi siko to
tolobela ba artiste mususu ozoluka o intercalé bino ba artiste bolakisa biso solidarité bino bokoma na solidarité ekosilisa biso maloba ekosilisa biso polémique ya ko profiter po lelo ba youtubeur ba comment profiter sima ya ba artiste faut ba artiste ba yokana te ba artiste bazana na kati ya division un artiste a soutenir muningane artiste te ba événement ya ba artiste ezala boycotté pa ba ningane ba artiste nde koma suye ya ba youtubeur to senga net ba bino be art sali ngana effacer mabe nyonso ba bino ba salaki dona bosani soki ba bino ba lobaki mabe pona Fally Ipupa ngana bosani yango ba bino be grand chanteur Fally Ipupa pe grand chanteur yekutu ya lobezate voilà toleka na yebike botali biso partout dans le monde bolanda biso plaisir vraiment ya makasi na batali biso à travers émission tala lelo ken pena ndengo otsuko loba donc pona ngai pepo na yo pona batali biso eza réellement plaisir OK baninga ba luka ba tchelango lokola polémique babindomba ye c'est le fait tout et comme ça non parce que bangono soza ba artiste ya minene ya mboka na biso ba sali pe exploit ya mboka na biso tant que sala mi bongo ndeka confort na nga kempe na otsuko lobake biloko bongo ezala vraiment très important. Voilà. Fally Ipupa a eu 2 trophées. Obisomo tomoni a publié yango na kati ya mutuka et ça lui on ndenge nini et puis na tango pe sus oyo akobeta concert 3 triple concert na ya ba arena na ye. Ouais, je l'ai batavo talatala ba trophée à Fally Ipupa community. Imbo akamaka singa loketo. Ya kingo pena ekamusaka sute. Fally chaque année ba trophée ba mérite ezolandaye Fally azo ba mérite belé. Kongo na biso toluka to di mamutu soka kufi. Madilu azalaki grand chanteur abimisa ba rumba ya danger. Madilu apema tolo baka Madilu ba kofi ba lekiye kaka ba papa ba lekiye tout ba jibe ba lekiye ba wera ba lekiye. Depuis Madilu akufa ti lelo tout le monde a comment reconnaître musala ya Madilu système. Jibem piana wazo pe malelo abimisa ba album niti ba fait de l'amour. Mais lelo mona kriki ya batumo ba comment benga jibe ngeleka. Ba benga nani? Ngeleka ko ba considérer musala munene o jiba salate po azwa wenge wana bimisa kweza la wenge. Musala o jiba sala po wenge ezala wenge batu ba reconnaître yango te po jiba zopema. Jour jiba okende batu ba kobeta histoire ya jibe mpiana. C'est ça le problème. Na comment faut reconnaître batu ba pema. Musala o fallait asala lelo ba trophée après son air ya mboka na biso batu ba la Fally zolo e matalikolo polobi bandima ye. Azo ba trophée belé Fally asala makambo o na musique ya Congo musicien moko asala te depuis wendo ti lelo. Tozela nini? Poto ndima ye. Jour ozala te e rapé ma vérité to lobela ete c'est grave. N'habite ken piana. Tango lobi likambo ya Babindombe. Lelo yo tutikali komona JDT atikali ko sala sortie médiatique avant que le capé pas confrère na biso moko mais tout moni Marcaouz ndeko take na côté kuna ba miel son na banani na ba côté ba JDT na habité par rapport au message au pesa qui a liboso que ba ministère ba yokisaka pe non ba chroniqueur soni oyo ba benga ba chroniqueur soni votre impression par rapport à ouais langage na loba au moins so ba musicien ba bando yokisa ba youtubeur na ba porte-parole na bango na ba envoyer ya ba orchestre o ba kinda loba makambo o bango batinda bango te. Nandimite ba propos ya minene o maka uza ya loba nandimite refera koza sima ya ba propos o maka uza ya loba ndenge pe ken pena abetaka ba propos mususu andimpete ke batupe ba otabiso bandimpete ke Fally Ipupa zakana sima nango bongo te mais c'est ça nga loba propos teni et concerné toujours muto azobimisa yango propos teni s'engage otero azobimisa nga loba ngo chefa Fally atikala otinda ngate mais na ana bandika mususu na kobeta
et bien ça me image a fallu Nengo beta kiki. c'est la tête tikana c'est ça na koza la propos muso na bimisi et bien ça un mususu image ya fallu pour pas ozo beta basali ya minene lelo ba accord arena ozo compter plus de 45 000 places marka oza la paix mususu a bebi ça image ya faire tout le monde a mon à faire atinda kai. Tout le monde a fait après Stade de Martyrs, faire lancer message. En tout cas, c'est une photo tika polémique. Surtout Marc Aouzi na Bendo Matoi. C'est ça à propos mususu ba porte-parole, ba YouTuber, ba tout mususu ya orchestre ba ka ko sala pour asepelisa ko l'orchestre mais ba ko l'orchestre peut-être même ça soué na bangote. Kiaza na batumo boye ya bongo neti ba Marc Aouzi ba muzeki ndingu batumo boye neti ba lité ya kanda peut-être. Autre belo moza très important. Obi qui est fait recherche de pour yo monaki. Que alobi et surtout Marc Aouzi bien que bakisi ba lité ya kanda ou bakisi ba dadi lité ya kanda ou bakisi ba muzeki ndingu ba saper. Côté pe afali pour passo ba lobi nanyo ba robena matoi. Ok, asala makamuka ndenge moko presque ndenge moko na Marc Aouzi pona yo na bino nyonso ndo za pona ko éviter ko tanga ba kombo mais le roi yo za censé ndenge yeba ninde bosalaka moi ba analyse pona fali poupa po so natali bien na ba botali biso émission totali na ken peza le roi message émission moko ya bendankoni ya ko banga mutu teme ya ko solola pembe ouais je l'ai botala tala balobaka total à rétroviseur. Soit total na rétroviseur ya musala nanga. Soit total rétroviseur ya musala nanga. Fallait pour pas bloquer ngana maniqué pendant 3 ans. Assolé sarabi sauté pour te manquer Koffi Olomide. Koffi Olomide was un grand prêtre. La reconnaissance. Koffi Olomide was un grand prêtre ya musique ya Congo. Koffi Olomide was salaba œuvre ya danger na musique ya Congo. Koffi Olomide was un grand homme ya musique ya Congo. Koffi was très intelligent na ba artiste musicien ya Congo. Fallait pour pas reconnaître que papa nanga ken na manike. Basali émission ba déconner Koffi. Puis nous soit pe sarabiso to sala na fallait 3 ans. Tosolagana fali pour pâter. Ba pénition bon so ekoti na ba orchestre belé. Au mona misala ba te belé et okufa ba te belé ba la ingratitude na bango. Na bino bo continuer toujours. Mais tozalaka na fali parce que toza fidèle to linga fali. Maniki akoka ki fidélité ote. Ngana garder fidélité parce que fali pour pas. Na mbona apesa biso les somoko boy oyo batu nyonso tu bakozwa. Ya mutumo bazara peme na ngambe era déconner mukolo na pesi punition. Est-ce que ba punition fallait apesa ngana manike ba ya ebele ya ba orchestre belé ba pesa yango batuna bango. Puis Roger a fait nga fali chaque jour. Est-ce que somo na suspension maison mais ba pesi pose finga grand frère no fali. Saka de suspension ko bloquer c'est le mususu. Ceux qui suspension ba nga baloba ke ken piana ko lobela susu makambo ya F victime te ko tanga su komba fali pour pater na makambo nyonso ozo ken tanga no komba fali pour peut-être artiste musicien mais o etangi tout ma analyse to ba polémique o ça polémique ko tanga surtout pour autant pe kombo ya pire Roger ndo. OK, merci beaucoup. Biso toza batu oyo tosalaka pa fali te tolinga ande fali to lobela ka fali contrat za te toza na contrat na fali te toza ba engagé et pas fali te baza na temps ya kosala biso suspension te suspension za mutu azo dépendre na société na biso to dépendre na société ya fali te toza batu to lobela ka fali excès des ailes ya kosolaka na fali moi bonjour bonsoir bengie bosololi aide a aideyo a bloquer nyoso. Et là, si marambo bosalaki a sepelité. Et on attendait le bapiro, je baba to bazalaki engagé na kati ya wenge musique à maison mais Marc Aouzi a finga ba parents fali ba kufa. Asa engagé na kati ya jet set ya ndeko na biso fait rigola. Soki lelo makambo o Marc Aouzi sala ya ko finga ba parents fali. Ya ko finga fali PD. Soki sepelisa ka faire été normalement il fallait pas passer cette situation à 5 mois à Pamba. C'est ça. Tu vas passer ici parce que bon on a un bêta guitare kuna bayozo nani. OK bêta kuna na jet set kuna ke bêta la bon remplacer ba. Et surtout pour la musique qui peut ndenge musique na biso kinde.
tomona le loko ken peno ngoloba so totali bien na mambo ndenge kendele ambassi bourgeois le kaka alobaka ba propos selon yi pour l'intérêt à victime a fallu pour patron na totali ba piroger totali ba tourner sur ba papi les princes totali ba tourner sur et totali pe côté marka ozukuna pour na ya bango mais pourquoi bango moko ba patron ba reprochaka oya bango bana te batika la ko batika la recevoir te pour so tali makambo nyonso fali pupa nano fungola monoko te aloba akosola na barankini nanu wera afungola monoko te akosola na barankini même ba mise musuna ba fungola monoko te mais ezala kaka bana bango parce que ndeba ba kiso moni mo asoso zo vimba mo teke mama na ye c'est que yayibi ke mama na zana sima. Merci beaucoup. Binoto beaucoup on se référer na Ambazi. Yebsanga langage nini ya mabe o Ambazi le bourgeois c'est aloba de pas bandana ok ça fallait o Ambazi azo mériter même suspension. Propos na yes. C'est kasi propos Ambazi. Propos ya marka ou c'est non, propos Ambazi aloba o ko lésé congolais surtout. O aloba ya mabe. Non. Marka ou ça finga ba parents fallait. Marc Rosa de Niga Fali. Il nous permettre vraiment et puis na signe respect. Attendez tout ça une mission. Surtout aux autres 15 secondes pour n'en aucun piano. À partir d'engue tout temps qui babiloko ya ba commentaire ya ba demander tout ça qui émission. D'engue non on à côté non. Tant que basi sur ba parents on linga vraiment tout on susu parce que tout ça qui mo ba numéro tout chat tout ça un peu ba réaction belé par rapport à d'engue tout temps qui ba commentaire ya batu. On est battu par rapport au cimetière, il y a papa ya Fali, na Makamutu, na Mamutu. En tout cas, pour nous vraiment, na respect à ba mélomane na biso nyonso ya Congo, on ngate to beta ba masolo bato ke ya ba papa ya bato ba kufa to e konso pour na respect, ya ba mort pour na ngai vraiment. Na musa ndenge to tangela bien que mon européen ko bimisa côté na nga côté no ko sa pere. To beta masolo na biso mais to tenga. Non, ngasko na lingi, parce que beaucoup ma ko se référer beaucoup plus na Mbazi. Bon, ça Mbazi libakuni ni abeta ya grave. O dérangeara pena bato. Parce que Mbazi alobi na ba mérite. Ba mérite o fali azwaka de wendo bébé chanda, mais c'est moko azwango azate. Kasi bo la so ba mérite o fali azozwa de bébé chanda awo de wendo bébé chanda. Nani asazu ba mérite ya bongo. Ba salo fali azobeta. Na ba mérite ya musique. Na ba salo fali azobeta. De bébé chanda a wendo nani asabeti basali ya bongo ya ba capacité nete ba 45 000 personnes oh fallait azobeta les gens à Paris la défense so abisinga zala mutu mususu andeo ya fali pupa là to tourner page Apollo eza sala munene ya États-Unis d'Amérique fali pupa beta ngo to na France fali pupa za artiste liboso o beta accord arena o ya 20 000 places congolais moko te abeta yango fallait Ambazi à lobby biloko oyo totali pe na ba effet nango to moni eza ba effet mo réel so lo Ambazi de konaka par rapport à marka ouz mofingi munene ya ba mama ya batu ya ba papa ya batu na ba o ba kufa na ba o ba zopema ndeko na biso marka ouz ko finga papa ya Sankara o to chokunda kala mingi te pour na respect ba wey ken pianato que na pe ba melomane biso ba benga kinga beta ma côté on a mingité quel pianato continuer na yo merci beaucoup na batota libiso eza bino les combattants de la presse toko passola toujours merci beaucoup na bijou masinga à la carte gagne merci beaucoup na Agida Mavambo na kati ya Paris et pourquoi pas na Amro States merci beaucoup na yo Amro States na kati ya Belgique na Liège na pesio bambote na pesimbote na batutu bota la biso à travers émission ta lelo ken piana biso soto monyango na batwa les panzani tout et consort na batuto présence arrivée ya Alia na Didi Stone na Kinshasa après sortie médiatique il y a Laurent Sokoko na évité votre pression par rapport à nango Gile botalatala bandeko bolanda biso partout moni mama Alia na maman na soma Amida Chati bazali ba mère oyo basolaka déjà bien depuis kala baza maman Amida za femme sage maman Ali ape aza très sage bazali batu oyo basolaka très bien
bameka koluka pe mwa liberté omoni erbo bali basi mo o batanga mingi botie bango na ndako bobali banani babalaki bo bali basi o batanga mingi na kati ya bandako mwana mwasi o atangi classe ebele alingaka ba humiliation te yebi valeur na ye yebi valeur na ye aluka humiliation te mwasi nyonso tu ya mokili aluka humiliation te surtout mwasi aza mayele mwasi aza mayele te amimonaka neti aza incapable aza na eloko akosala te vi na ye dépendre kaka epa mobali na ye mais mwasi oyo amiyebi mwasi oyo aza capable oyo amiyebi aoyebaki ande oyo ya mobali oyo savoir faire mpe ya mutu na ngai eza savoir faire wana sikoyo ezali mobali nde apesi yango te azwi yango epa baparent parce que baparent babebisa mbongo na bango mpona kotangisa alia mpona kotangisa amida oyo adefanda procès ya 100 jours mayele wana jibe nde apesa ye te mpe mayele ya bongo jibe aza nango te alia azodefendre badossier ya minene na France oyo ke mutu aye po asamba alia azwi dossier adeforme yango abi kosamba boye te yo kosamba boye okende nango boye koma bokoautorize mutu neti alia azala manipule pa Kofi oyo atangisa ye klasi te vie na biso Kofi aza grand prêtre aza mpe na mayele ebele mais ye nde atangisa alia te alia botama papa na ye ezalaka Kofi te na éducation circonstance ya vie nde ekotanisa ye na Kofi aedika ye te circonstance ya vie okokutana na mobali mosusu azolata veste bayebi so aza mayele omoni ye nde mobali na ngai akozala mayele ya klasi me mayele ya bomoto eza te mwana mwasi akende kodécouvrir yango na ndako ya libala siko bana basi yana soko tali alia soko tali mama na biso amida oyo bakutani lelo bakei zela wana ken piana eye mabe do sadi te bamona amida bamona alia bazomona jibe piana e Kofi Olomide et puis basangani mabe eye mabe makasi baparent kala bazaki kote ya bana ya bango ya basi mwana keba kosimba moto kozikisa yo madilu aye koenseigner soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokola kozika koyeba mama ali aziki moto oyo baparent bapekisaki ye place ozokende komeka kokende te amida mpe place oyo baparent parce kala na Congo baparent bazala opekisa bana na bango bakende kobala baartiste musicien po kokende libala pa artiste musicien okomona makambo na makambo okomona pena mobali na yo na danseuse na toilette ya solo conseil ya baparent tellement baboyaki koyoka yango madilo alobaki soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba moto amida na alia basimbi moto basimbi bamoto oyo parent pekisaki na ye bango bayokaki te baladi elengi ya beauté ya baartiste na miziki oyo bayoka na babala babino biso fo tokota mabala na bandako wana conséquence ya wana nde sikoyo baye komona conséquence corrige mieux que le conseil ya baparent boyoki te conséquence est corrigé bino mieux que le conseil au bokaki et pas ba parents pour na ken piana amida et alia mondeke ba ça dit que bazu o botolo bakalo ki sambeti c'est le ken piana et pas ba artiste musicien na biso Kofi Olomide et Jibem piana pour Kofi Olomide vient na yo Jibem piana vient na yo lelo komona na koloba ke basi na bango te pe ba mama e bana na bango basangani et après tomoni bango na première dame et suki wana te mutumo atinelinga image nani inspecteur Blondis Lemba atinelinga image ya komona ke amida na alia na Didiston bakoye manzembo ya fali ya mede votre pression par rapport na Gilet Botaratala papa na biso président de la République ya Gabon apekisaka mwana na ye kokote alibala na musicien te akenda linga vie moko ya wenge mwana ngoko menani bongo ali bongo apekisaka mwana eke olinga no muziki ya bazairwa mais koluka te musicien moko ya zairwa bando bima nayo azwaka musicien moko ya zairwa batu botia ba commentaire
azwa ministère za iwa commissaire moi a commissaire mobile ne andaku a PC bonheur mobile a comme autant ma hélicoptère suka Ali Bongo za moi mobile yo yem du président actuel nani papa bongo président bongo azwa kande chanteuse ou bien chanteur mobile ou bien moi si papa bongo moi na moi si après ça il conseil à lobby ke bana mibali ya ba musicien surtout ba congolais baza ba mibali moko ya ba gigolo akosala o ba avanti ako humilier yo ako humilier na famille toka masolo musicien wana bima na mwana musala ka o akolopaka ndaku na toilette abimane na toilette abimane na toilette tie komaka lisolo ti ba yo kanga bango na kati ya toilette mwasi aye kosima mutu mais trop tard réputation ya famille ebeba likola kolanda ba musicien soko yebi yango te commentaire kolanda yo musicien moko awenge abeta solo makasi agindaka fort akotaka libala epa mwana président vie ebebaka aboye po mwasi na yake ndokanga ye na toilette abebisa pe libala wana po bamisisa ba batu oyo bazaka sérieux penate musique eza monde ya bangi musique eza monde ya whisky musique eza monde ya bangi musique eza monde ya whisky musique eza monde ya kiyanke surtout wenge ba mona ka photo sala kiyanke so vient na biso auto pesa corner viens nani opposant vient na biso na ti kofi auto pesa corner vient auto pangusaka moto kitobi vient il faut un jour attention à kufito lela en honneur viens pas à landi rythme OK yé pas zalaka na ye fanatique ya wenge à landi rythme ya wenge yé pas moni vi na ye amema ngondenge batangise na bapoto te yé pas moni akotaka na loenge ya bana wenge bayaka loenge bapanzana wenze ndebi kito na yemba viens pas alongoli sagesse na ye ya o batangise na bapoto akota na rythme ya wenge via akoti na poto ya buzoba ya musique tandis que azana bongo moko boy oyo era betaka sclable na ba ministre aganyaka bango mais era moko boy na bomoto akoma ko bossa na po akota na loenge ya bana wenge ante dio wana ya komona biso sto mona ki bien que to zonga to telema ma côté na makasi to tema ka bio wana komona Amida na Alia pourquoi ko salema kaka na moment parce que téléphone ko sonner makasi Julien Botarata les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain biso sto marambu ya Jibem Piana Amida ndengele kaki biso sto yoka ki pe makamto mona pe ba réalité no c'est Alia na Koffi Olomide ndengele kaki mais to yebi ke Koffi Olomide na Jibem Piana moi courir les kakate ata to okota ngoma na profondeur makasi mais dio wana oyo ba omi bale ba yokosolola posa ya kosoleza ki banakala ou soit tango ba monike bazali susu na mibali yango te nde ki amitié bakisa milisusu makasi ezale dio abatu bazwa bashoki nebo okuna betela moninga ke mobali akosenga asuka na ba danseuse na piscine oke acha bisa oba betela moninga ke mobali nanga alobaki apiota la soki banyasi nanga balande nini nakende funga porte boy nakuti asa mutakala osoma pada ezadi yomo esiko bazala sola base console tokosala ndenge nini potolongwa na ba bêtise o toza éduqué boete na bien excusez-moi vous avez point na ndenge mabete vous avez point Kosa ndeni nga nazawa de isiba epa papa chéri basi bazawa suka na piscine tala ebele wana madame ex madame Alia na kata officiellement officiel OK pe c'est pas tala baba tout le monde va vivre siko papa chéri Koffi ba mena ba vie ya bourgeoisie ba vie peso tali ndaku oyo papa chéri afandaka ndaku ovie na biso quadra fandaka ba décorer banda kwa na faut piscine ezala na bakosaka ke pire petit nanga auto na ba petit mo boye ba laver na piscine ba sengi nga ba suka na piscine et loko ala spécial ma rappelle pas voisin pe ndaku ne pesa piscine papa soki ba boyi makambo ba tinda ba cameraman ba filmer mapangu na ba tota nani piscine ezangi na kati so comprendre be makambo ozoloba Amida na Alia ba yebi mama rambo ozolo très bien ba yebi makambo très bien mibali na baba kosa bango ba sukola kuna salinga elenge ngape na waki mulunge makasi ngape na kota oke bana na ba yela kinde bango
bakosa o petit na zui bango bazwa banda kuna bango batia ba petit frère ba petit na bango bafanda oka mulunge kota kaka baela bango bana bafai na piscine papa boni boyko musa pia miseza pona kosala biloko ya bongo na habité so na comprendre bien pona ken piana appuyer tout peut encourager né association tout comme peut qui amitié tout comme peut dio tout comme peut relation o wanezali entre Amida et Alia siko lelo bato ba juger siko yo Kofi ayembela Alia banzemba danger amène-moi ce soir Amida wana jibe piana Kofi pe ayembela Alia. Siko lelo nde to mona siko photo Alia awa Amida awa so to komi o juger nani o azalaka na mwasi ya danger. Siko oteli beauté Alia e a danger. Oteli Amida eza danger. Siko soko oteli ne mibali o bango bake kozwa andeo ya mabala ya ba musicien. Non, quel pena. S'il vous plaît. C'est bon, merci beaucoup na batali biso partout dans le monde à travers Miso Salelo. Na bi ke botala biso. Ozo sentir pena ke basi wana bakimi nde choc ya makama minene o ba mona na mabala. Bakimi moto makala ya oso mona basi o bakimi mabala e pa ba boga bandimi bake okote pa ba vilain. Oh. Mais nani obiso to yebike Ali aka Amida ka nimtabali Ali ananu apesi so position na été yeba continue kati ya politique papa to fanda akote kati ya politique bon nani abengisi ye nani asali nyonso tu po ya fanda bon papa otomoni na zora Amida nenga zana sikatika jibe Amida mwasi officiel ya Kameri alandi bolingo bi alandi la wana yebi mso alandi bolingo papa alandi mbongo bon Kamera ko botola jibe mwasi mais bon moi pas pour c'est ça te Kamera penal to fani boy Kamera jibe ampiake Kamera ampiake nani mwasi ya Rolanda mwasi amoni pe déception leki alobi no na kei nanga epa mutu oyo masolo eza père masolo alandi la mais bolingo c'est jibe siko déception na kimia babi kimia le ki tout refait na soza comme na bunayi na oka kofia lobe aloba bo diriger pe wenge panda wenge banda tile loji bazaka leader c'est que sagesse pesa nango papa tokota masolo belebele ken piana merci ba botali biso Ambrose Tete la carte boyo ka sajiba azoba te ka sajiba azoba jiba mutamaele pe jiba azoba pete osomona jiba sala ba buzoberi même na ba émission be carrière ya jibe le ka carrière ya buzoba jiba azoba te jiba sala carrière ya buzoba te jibe carrière neza carrière ya honneur Kofi azoba te Kofi c'est un intellectuel Kofi tile lozo mérité a mérité ba valeur et belé na mboka na biso Kofi azoba te Kofi Olomide a mérité ba valeur to comme vraiment ko poussa na ko chiter na émission na biso tala lelo je tiens à remercier les Boskaya Boskaya, merci beaucoup Boskaya, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na Bibiche Botalatala tala lelo. Bibiche Tantine Botalatala lelo, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na APJ Odomu Dembo papa na Rebecca depuis Congo central. Merci beaucoup Nayo na batali biso partout dans le monde. Na ebi ken piana to comme vraiment ko chiter Laurent Sokoko Zab. Lorsque soko akimi ali aye na ba preuve nyonso ya émission Laurent Sokoko fingaki Laurent Sokoko na minute tobeta masolo akimi mboka ali aye Kinshasa première visite na ye akekota la première dame ya République démocratique du Congo Maman Denise Nyakero plainte oye akeko porter akeko senga Maman Denise Nyakero atia epoa parce que ba dénigrer mwana mwasi mama ya bana ya libala Maman Denise yo pozali mama ya libala nga babalanga officiellement tozana art ya divorcité mais tozana art ya mariage avant apporter plainte nae akei comme na première dame pour batia epoa Kofi Olomide azali ambassadeur o ba pesa e pa président de la République
passeport wana ya ambassadeur so na sagesse ya selon Ken Piana na sagesse ya maman Alia avant à réagir selon Ken Piana réagir na la justice na ba makambo to ba procureur amona ba mamnyoso akiko mona première dame akiko mona nano première dame Fiston Ngwasani ya Sarah Kianza Holanda biso Fiston Ngwasani ya Sarah Kianza Holanda biso amoni nano première dame avant à déposer parce que première dame il faut à protéger ba maman Oyo Laura Sokoko asalaki il faut akende devant justice akende kosamba ali a pas luki protection Didiston mannequin international pe azoluka protection ba moni première dame Maman Bida azali mwasi ya Vital Kamerhe oaza autorité munene ya mboka na biso la ministre donc il paraît Laura Sokoko azubisi butu kaka ndenga monaki image Laura Sokoko akimbi Laura Sokoko ozalaka mobali ombenga oza mobali ali azo mobali na ye ali asala ba bedeza Laura Sokoko to senga yo zonga Kinshasa Laura Sokoko zonga Kinshasa parce que to supporter présence de Angola il faut osamba na parquet o expliquer biso nani atindaki oloba ba propos ya Laura Sokoko akimi parquet Laura Sokoko akimi dossier na parquet akosamba oyo ya lukaki il faut asamba na parquet oyo ya lukaki il faut asamba osoka pa parce que mutatina ki Laura Sokoko sa biloko bongo il faut to yebaye nani oyo atindaki Laura Sokoko ozalaka na Koffi Olomide Koffi respectaka bana ye Koffi respectaka basi na ye Koffi respectaka ba ex na ye tout monde a Koffi emela ademotema nanga bolingo na ye no nzate amotema nanga komi ko batamu osoka pa Aden Boy Ade Koffi akomi na alia Koffi atikala jamais kofinga Ade ekomi masolo sindi akoti Koffi atikala kofinga alia teme Laurent Sokoko mutu nyonso to abota mutu nyonso to mamwana Laurent Sokoko azoki yango wapi ba preuve wande tingana zane madame na yone azali boye na bimisa ba biloko nyonso Laurent Sokoko azoki yango wapi patience na pesi bambote ya trop patience na pesi bambote wana za madame nanga patience bosea nga lobi boye patience lingombe na pesi bambote Laurent Sokoko il faut aloba na tribunal ba propos wana na courage wana nani apesaki courage ya kosala ba émission bongo c'est ça le problème il faut pas corriger Laurent Sokoko batu ba ko respecter basi ya batu même moi ça boté là ba na tabo kabwana respect fait ça là siko ba komi na justice avec to kumda na suka so siko ba komi déjà na justice et qui pour ngani na yebi na madame patience ndenga vanduana pour que dame ça ba patience lingombe ndeko espère espère lingombe na pesi mbote pour que ba confrère to ba camarade ba bisa mamsusu parfois ba ko zo ngope msu na se akanda et pendant ce qui combo ya Koffi Olomide tanga mina sima par rapport ba propos soki ok pona yo je l'ai boté atala so nga afandi na boye na bando expliquer makambo patience du début à la fin au comprendre ba défaut to ya patience naza pena mobali mabe quel que soit atato kabwana na patience quel que soit moi c'est ça bobotana et ça bobotana été oza censé obligé ya kobomba ba défaut na parce que ero fani na moi si une année 2 ans 3 ans kinde ko ekoti déjà na kati kinde ko ekoti déjà na kati soki Koffi Olomide a permettre ki ba bêtise ya bongo Koffi alingandi mate abenga Frank bas balongo l'émission Koffi alingaki andimate atinda edi po akende ko démentir makambo oyo baebiti azali directeur ya Koffi Central voilà siko era atindi ya quartier la pardon era atindi di c'est que ba propos à Laurent Sokoko yo le caractère ko finga fali faux chanteur bazoka danser na moment yo za soutenir ba combattant fali à côté quartier la to zalate et l'autre côté ngapo na Koffi faut akombola entourage Koffi za artiste ya valeur Koffi azali artiste à valeur soit tu critiquer Koffi tu critiquer na art na la musique vie privée à Koffi tu as censé obliger à vie privée à musique à profiter Koffi a danger Koffi to ko boya le na micro et to fa na en coulisses ba va Koffi et trouve la kabiso mitou. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin avec quelqu'un. Nous sommes arrivés à la fin lelo to moni Amida Nasser Nabiso Alia basangani na Didiston na piste bachenze mbede ba binda nzema mwana bango
Mwana bango nani? Musique c'est révolutionnaire. Fali Poupa, asa mwana bango. Est-ce que équipe na yo équipe mabete lokola moi koyo ki sa pas sito koyo ka ndenge to monaki nani keina kuna chaki babilo ka faire recherche de pour koto kuna Diziston Ali Amida koyemba Fali Poupa air moko pe on dirait JB pe na Fali Poupa ezalaka moi. Bon musique ya JB na minute na musique ya Kofi. Eza actualité na minute JB Kofi Wera. Namoni Wera pas que sous postuler. Postulation liboso Wera échoué. Wera pas zotika te. Pour postuler malati ba polo ya président de la République. Ba ministre ti lelo ba mona kaka ba mandia kaka. Je l'ai voté là. Merci Nengo Lobito au stop pour l'émission d'aujourd'hui. En tout cas merci beaucoup. Mais viens à de la forêt dans la République va voter en ballot parce que tout ce qui Wera juité. Bourron pe la paix libaya. Bourron pe le on a félicité Bourron pe la Zamaël. Je crois pe la Zamaël. Non c'est ma batou, bon voter. Dakumu d'appel a postulé. Bon tu vas voter. Kota Wera au critiquer. Wera si quoi Zamaël la français est belé témé. Va voter aux adhérents. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci na Blaise Mampouya, grand prêtre. Merci beaucoup Blaise Mampouya. Petit nanga ya kati, Flora Fouti na kati ya Grèce. Ah, merci beaucoup na Batali Bisso partout dans le monde. Bon s'abonner à la chaîne No Film la Film. Merci.